Réel plaisir de nous retrouver encore aujourd'hui à travers notre mission Magazine Kun X et à travers notre site EHP Media. EHP Media, je dis chaque fois et tout le temps, quand on parle de EHP Media, on voit directement Monsieur Edo Amani, Monsieur Edo Amani Ramani Kota, très puissant plus que la puissance elle-même. Monsieur Edo Amani, Motema et Maman Geneviève Amani, Maman Yaba Chancy Amani, Maman Yaba Maria Fezé Amani, Maman Yaba Léonie Amani. Vraiment, fidèles internautes, un réel plaisir de nous retrouver encore aujourd'hui. Fidèles internautes, l'intérêt que vous accordez à cette émission vraiment nous oblige à répondre à vos attentes tant feu se peut. Et à la présentation de ce grand magazine, c'est toujours moi, votre humble serviteur, Marchevêque Mehdi, autrement dit, 10 à match. Fidèles internautes, moi Marchevêque, je dis encore, je vous salue, je dis bonjour ou bonsoir. Au moment où vous êtes en train de suivre cette émission, je tiens encore à remercier mon équipe technique. Là, je vois directement derrière la prise de vie, je vois Ponce Moko, le caméraman le plus expérimenté de l'Afrique centrale. Ça n'engage que moi, Marchevêque Mehdi. Et je salue encore la présence de Natalonde. Il est là, malgré les choses à quitter, ben Sikoyo Azali. Merci beaucoup, vraiment merci. Merci beaucoup. Je tiens aussi à remercier aussi Madame Astrid Matsanga Mayamba, Maman na Morgana Victoire, la femme de distinction. Moi si Yaboke Seni Motema ya Monsieur Morgan pour to solo la qui pena Monsieur Morgan. Merci beaucoup, merci beaucoup. Monsieur Morgan na pesi mbote, Maman Geneviève na pesi mbote, Monsieur Edo Amani na pesi mbote. Sans oublier mon ami personnel et valable, Verles Mala, le vrai américain à Texas. Fidèle internaute, vraiment Tozo Yamba. Votre porte-parole, il y a orchestre Mounen, il y a entreprise le rôle à maison mère, ce Piroger, tout ça là vraiment la Piroger, tout le cas Piroger, pour tout ça là Piroger fidèle internaute. Vraiment maramo tout ça mais mangotina souka, maramo tout mais mangotina souka, il faut Piroger aloba, il faut tout lobby ça Piroger aloba, neko Piroger mon amboka boni. Boni. Ouais mbote na onde unanga. Je dis que mon kilba otalayo partout dans le monde, ba otalayo. Juste avant de démarrer, un mot gentil à faire bango et ça la bango bien. Bambote na baimboka, mbote na bino nyonso bozwa mi mokil mobimba bozolanda biso na kati ya manaka mai Marchevêque aye kozwa mwana mboka Piroger awa na kati ya mboka ngumba Kinshasa na nsi bozomona biso tozana libanda etando ya triomphal na sima na biso libanda masano ya martyr pembe na biso ndako ya Nkondo Lwambo Makiadi so tali kuna tozali côté à palais du peuple donc toza bena na kati ya mboka ngumba Kinshasa awa nde mamango vanda vraiment Marchevêque na sepeli ndenge oyo zwanga pona solola tout baza au sepela batinda ginga vraiment babiluka Piroger kutana na Piroger mona mboka ba solola kitoko d'abord ya nango boy kasi yango wana pona kotombola culture na biso pona olakisa ke ezali original donc ya mboka na biso omoni lopoto toloba reza nango mabete mais eza ya bato omoni mboka na biso litina nango originalité nango ezali lokota linga liemo na mboka Piroger lobaka donc so tali bakoko na biso oyo penza oyo babandaka Congo bazali koloba na lokota lié mona mboka Piroger na lobaka donc tant na loba yango na lobaka pona kolakisa ke litina ya biso donc mozindo ya mboka ya biso ezali yango yo lokota ya lingala na tina toloba na baimboka bakwa kososola manso mazali koleka. Est-ce que oyebaka yango ke lingala oyo lobelaka batangelaka yango? Mais ngai pe na tangela yango batangela yango ngai pe na tangela yango na ICA awa na RTNC batangela yango mais nga mona pe na zana nu congolais ya liboso nanu po kotangela congolais wana batangela te wana nde babotama nango nga mona zali bena RDCien congolais na botami na baringa na Équateur na baringa na botami wana ale lelo na koli na mboka ngumba Kinshasa na tangi awa na sali makamnyo surtout awa donc yangai. Est-ce que lingala oyo lobaka oyo ezaki facile kota nango na télé pe okanga bongo ndenge déjà marqué déjà Piroger identité ya Piroger likamnyo surtout ne bandeleza la passe tant na bandaki yango bandeko mususu balobaki na osala ba blague balobaki na osala ba aventure na TV na ye na buzoba na TV mais mwana mboka Werason aza muto yo mutabwanya ya yebaki ke kozala boye ndenge mokilelo esepela ya yebaki bato ba osepela. Est-ce que lelo oyo style oyo bakana ya suka mungwele est-ce que ça la nini bolo sombele suka bisanga bolo basuka bingwele
wana lingo lobake na sikisi ndenge nkondo kinkesa ye na lolenge na bana loba chikicha cha donc wana lingo lobake makambo donc na sukisi siko e comment moi identité moko boye batu babi ka puis oje soka zoloba na suka zoki boloba suka mingwele kasi ça la roneli yango wana te soda ba baka ene lembo na ye na teni soda saboteka wana za soda saboteka wana za FARDC wana za li police omona ndenge ça donc soko talika batu baloba na betando ike oyoki ka lokotali ya lingala wana piroger c'est-à-dire piroger aina moi style na ye okangi pe o marqué yango donc c'est-à-dire que soki mutu moko aina stratégie oyo donc c'est-à-dire alandi piroger eza pe mabete soki mutu alandi likamuka malamu balandaka donc ya malamu ka balanda ya mabende batika ça la ouais c'est ngobima na image na moko yango wana peut-être na maison mère salakité eza na maison mère te na Congo mobimba et lelo na lolendo te na esengo ya kolobaki naza porte-parole ya Yambo oyo aza na diplôme excellence depuis ba porte-parole ya langa nzembo bazala na porte-parole moko te azwa diplôme ngande na yesu na zwi yango na nzela lokota lingala oyo pe batuni bapesanga club francophone au monde bayaka na mboka ngomba Kinshasa bayaki ko manyola ko sala misala bango ba monique na kati ya Congo eza na mona elenge mobali moko a se distinguer nde baloba na lokota français donc ye abima na ndenge na ye o ba su baloba révélation donc mindele batabwanya batalike mwana mboka piroger na lolenge yazo tombola mboka ya ye na lokota ya lingala asengeli ko za diplôme ya excellence ya onde na zwa ko sala pembe na we rançonné ya porteloni ebele nzambe ya likolo asalaka tremplin pa mutu nzambe asalaka na nzela mutu po nzambe emota okita pa pambola mutu donc nzambe apambola mutu ka na nzela mutu ngai siko piroger nzambe apambolanga na nzela mwana mboka Werason. Et pourquoi kaka choix ya Werason pona linga ba leader basé belé artiste basé belé pourquoi ça la choix ya Werason mais uto bo mwana na ngai uto nga na mwana muke depuis wenge za mobimba wenge ba président JB président Wera président Dolph ba vena mso Blaise Bula ba email alias donc uto wenge wana nga déjà piroger position na ngai zalaka Werason atana ba kelasi le na otana ba okafo numbola le na dotanga na ba dibasana le na dotanga na ba école na kimbangise o kimbanseke ba ninga na nga kelasi soki ba otala ba yeba ke ngana banda o dessiner Werason o mona bango ba pesa kuna molakisi hein moetrisi molakisi azo pesa nini mateya kuna mais ngai nazali ko komana nga ko dessiner Werason pour naza pe dessinateur. Vraiment merci aux dessiner Werason et en plus ezalaki ndenge nini sikopo o approcher comme meme na Werason tangu wenge kabwani wana nga zaki na mboka na biso nga ba humanité na nga po humanité na nga na tangi na mboka na biso baringa bana builinga mama Vicky yala Pati Mboyo mama na Naomi mama Vicky yala na yuke sa zotala biso ao sepela po yaza mwana builinga mwana vie mao o mona donc tangu na tanga na humanité na nga kuna na ba 94 95 96 tima 98 na okafo numbola ngasko na yoka ki wenge kabwani mais nga position na déjà za Werason tana ki wenge kabwani wenge bamsuba ke Werason bamsuba ke président JB Mpiana nde na kata ki mobembo na nga na zongi mboka ngomba Kinshasa mbala moko la zamba plaire Werason ko gulanda Werason ko kumisa Werason na bandaki lokola fanatique simple na yeko koma fan club na yeko koma collectif ti na yeko koma alanga nzembo po nga na chanteur ya Opération Dragon deuxième équipe ya wenge musique à maison mère oh mais oui bana la samba ne ota biso ba ebi ke o wana lobaraza na chanteur le londe mo na ba chanteur na maison mère soki moko azate et que ba tali pena ba moni mutu azate ngandi ma pampa mbate est-ce que na oyo ape vocal mi beko de basenga yo kobuka te yo kosala péché mortel et kosila lisusu te oye meleti sikoyo nga nzela na nga yango wana soki mweza na kosenga na nkolo soki mweza na kosenga na igwe apesa yo miso ekomona na motema na ngai mama Vicky yala po bolingo piroger aza nango yozomona no te Olivier Mukulu oyo beti kara Rito Wailo azali comme ça fait 12 ya fino tout dimande otikanga na boile
Tombete mutu alino la kisa. Ah, vraiment merci, félicitations. Hein. Ouais. Merci quoi. Tout le monde vérité puis aujourd'hui Oligny art trop. Tout le monde le bosso. Oligny art trop. Kaka yo na maison mais kaka yo na sobé. Aujourd'hui c'est ça nini. Zo luanini vraiment. Dans un artiste complet. Ndaki sa bomona ba artiste le roi Papa Wemba. Aza grand chanteur à Moka Mersala La vie est belle. A joué théâtre. Papa Wemba. Aza grand chanteur ben à sala théâtre La vie est belle. Présent dans un peu Werason a un film mon gars tourné tant que bima bo comprendre. Ba Marie Misamu, ba Félix Oiseau ko ba sala film mon pe le gars wana. Et lui on ça art. Biso art eza makila, eza robota manga papa na ngai azaki no artiste depuis kala. Azaki abeta accordéon. Papa na ngai azaki obeta accordéon. Koko na nga kutu. Koko na ngai yo abota papa na ngai azaki artiste. Donc euta na bokoko ti papa na ngai ti lelo ngai. Leki alandi nga Fabrice liko fata na Angola. Na minute abeta synthé, a grand synthétiseur na Angola. Et liko loba biso za makila, aro to botama na ngo. Ya mon le to sala. Moi ya mon a forcé té. Et là tout na sala et simbara. Kosa na maison mère déjà ça fait combien de temps? Depuis dans la maison mère étant que travailleur. Ouais. Depuis 2009. 2009 oui. Depuis 2009 que ordonnance présidentielle et bima puis Roger porte-parole. Donc il est là. Est-ce que vous se rappelez le premier fois vraiment Bozarana Igwe face à face Pena Bobo solo là? Ouais. Et Zarana en 98. Dans 98 dans la Zamba Playa. Président Werason avait un concert à Cheval. Avant cela, a préparé pour un concert à parler du peuple à matin à Cheval. À la Zamba Playa. Parce que président Werason en a bien à Bissop un fort dernier. Bah petit tu en a tel Malibanda la Samba. Totika va parler sur la tété. Totika va parler tu étais Malibanda la Samba. Moi ba maso était Malibanda la Samba. Bah ba chegete. Que bateau mon Malibanda la Samba ba chegete. Bah ne ba mourir de Werason. Bateau balinga Werason na mutema. Ezaki ba biso. To bando yo tellement wa kobeta masolo wenge de fakutu balo bokota mais to boyo kota biso ka to tema libanda to solo mamba wera. Alors président Werason on a bien info dernier. Président Werason l'air a eu contrat ya obeta na Bercy. Tant que le solo wenge que wera obeta na Bercy. Puis Roger ngato na oki yango na sala affiche na nga selonga. Na dessiner Werason. Ndeka na biso na dessiner Werason. Na dessiner pena longa Werason. Allez na kominga mon pe conception na komi pena que non Werason na Bercy. Tant présent Werason on ya pas kota rap pe ka nde bato a rebelle wera si ça ma sachera ndenge yezo no le ka sache que luka ka se distinguer. Wana nga pinga bato aleke bele me nga pe ka na papier na nga na cheboye. Tala président tala. Alors président Werason a tali. Oh non c'est le lokaboy. Yeah. Aya nan boy. Nda moninga petit wa grand décorateur. Hein? Ah ouais, les grands courageux. Depuis le lot, Elliot, petit faut à côté au félé. Il y a au foot ni concert ni répétition. Mbala moi pene na bando côté au félé. Petit dans le cabelo $100 ça na 6 rep. Rep sili présent bima boepe na rappelé à bien un peu $100. Ayo beta concert il y a parlé du peuple. Oh, il y a un cheval. Tant concert sili ngaka wana nsusu. Mais negara. Nazola negara. Ah, bi petit courageux. Il faut en parler. Na komo en parler. Si comme un niveau mo président Sanga détachement la parler. Ndena kena no vendre pas weranga. Nga na fana na président Werason 2 ans. Na vana na 2000 ans à 2002 et pas Werason na joli parc. Donc na ya be exaucer no mon nga bi. Siko ozo préparer quand potika Werason. Wana nzambe nda yebi. C'est pas bien notre mot team mais là porte pas bon motika eh. Balokoso. Na lokoso. Voilà o batunyo se to ba koma ba so. Boni dadimola. Aza en tout fait longtemps banda longwa na information na été. Andi mangate. Etalié. Lelo lobeso belo mobe. Ezo kota na pete zo kondima mutu za na pete ko boya pe mutu na pete. Donc no boy tufagi pour bino ne botikala. Mutu tufa ete to beta masolo ne solo na beta parcours na mokile sepela. Na poto ba aussi là ba yoka parce que pas solo là qui comme tout na yo pour solo. Ba poto ba bi Luka puis Roger a solo là éclairci ba ma solo. A solo là qui yo pe so comme que to Luka yo poto solo ma solo yango. Bino boy tufaki yango mona ma ya ben nani patikela bino ma solo. Bino no sona ba chef na bino docteur Petit Musungu.
Merci. Soki alobaki bongo wana engagé. Bana maison mère. Wana engagé. Soki alobaki bongo et engagé. Nga Piroger na âge na nga na niveau na ngai na tante na sola ba kombo musunga soka kombo moko ya Werason. Nga kombo moko na sola. Masa na yo dadi mo boyi na yo kotanga bomona ete. Eza bien ndenga yo lobiana mais nga siko Werason boulot. O esala nga Piroger ke yo lukanga eza Werason. Eza mambo te. Mama piro ya dadi mo la te. Atana ku tota peme na obeta masolo nete. Babo souvenir yo tira na ya dadi mo. Bon, yaka ke Aza frère Moroboui, Aza y respect. Ailleurs, Aza y respect tant que tu travailles Moussala. Les lots, Aza ça m'a concerné. Donc, ma souvenir Aza y respect. Souvenir y respect. Mais après déjà, est-ce que vous avez un problème avec le problème avec Dimol? Parce que Moko a se laissé à l'objet que non, tu bois qui m'a ramené sur la maille. À l'objet Bobo a gagné sur la maille. Est-ce que yo posa parmi bateau ou bois qui m'a ramené sur la maille? Yenda bois qui peut aller ma benaï. Balo barana français, une fois t'envoyer. Hein? Oui, et ta moitié pardonné. Voilà, une fois t'avoué ta moitié pardonné, le roi y a reconnaître ma benaï. Ma boro pembe. Donc, il pose un problème là. Ma boro pembe. Est-ce qu'un jour, vous coûtez un peu, vous faites ensemble, vous mêlez ensemble, vous mêlez ensemble? Tu vois, l'un ça, mais sous tes pots. Bible. Bible, c'est biso. Le boko zotinda on a besoin de kata yango. Donc, on a kata ba maboko bongo déjà donc. Là, on attend soit bongo. Est-ce que vous avez un regret mon robot il y a départ na? Attends. Nenga zaki pemeni ça sous-souté au mot quand ça pour na. Attends, mukete po wengeze équipe nationale. Biso a soli joueur moko bukani match ebeta magi tok. Babi pe kota. Différence une pourtant o yambi sous Sediko. O asa o a remplacé Dadi Mola. Différence une o so mona ou bien qualité ni o so mona pas Sediko o ezaki peut-être ezaki pas Dadi Mola te. Na on regrette ce qui Sediko a remplacé moto tanga kombo. So ngana lingane aya o salam. Parce que na yebi ke bo salaki. Puis Roger so moni puis Roger au moni Dadi Mola. Maintenant comme il sort moni puis Roger au moni Sediko. C'est ça. Ça dit qu'il y a une place. Oui. En fait, non peut c'est du quoi côté venant maison mère. Tazan. Voilà na le bon vérité. Il y a des porte-parole à Sankara. Sankara naïe. Mais na maison mère pena bo na noté. Sankara mbiaka aye na moto to recevoir yete. On comprend. Mais na ndenga penza na pena côté. Donc c'est du côté là ça on a ça on a encore mouvement. Eh, collègue ensemble ensemble za te ko ta mouvement. Prévenir ba mission ba o sala ba test ata 20 fois. Ayara kaka. Donc, net y est pour moi, na tangi a série à tester. Non, la côte ben na faire en côté. Non, solo libo na igwete. Mais comment on a sorti cette opportunité à l'écalo à mon mouvement? Mais gars, c'est meilleure place d'ailleurs ça test ça à TV. Mais à chaque jour parce que tout le monde remarqué qu'il y a pas chaque émission tout le monde naï. En tout cas, nous sommes na plus rejoindre la émission voilà ndeko confirmer. Maintenant on te comme non voilà te. Alors ça on va tester mon kilé tout na mon kilé juger si c'est bon. To comme ce que vous les gars na ndenga ngo. Test on va yemo na bité ça mambo lo be si les familles. To so solo. Mais to solo là to so kene. Test Tozo kende. Juste il y a zaté. Mais donc maintenant ton rôle à porte-parole et ça dans nous pire Roger moko. Mais pourquoi babé un serpent de Moïse? Yo za connecté. Tout n'a mo kilmigolo babé un serpent de Moïse. Nyoka monse il faut tout na bango. Pourquoi babé un bongo? Merci beaucoup vraiment tout ça na pire Roger. Tout ça na pire Roger vraiment. Tozo kende nenga zolo voilà serpent. Est-ce que Bill sola serpent de Moïse? Na bien on t'a éclairci par la porte bâtiment. Oui, yo païen yo tanga Bible terre. Vous avez dit solo ya Moïse ou comment? Serpent de Moïse azali nyoka oya melaki ba nyoka nyonso tout. Yo bien ngote. Nengo se pela mais la dadimolati. Mais na biso que serpent de Moïse azali nyoka oya zo mela ba nyoka nyonso tout. Abdoli yo bo to adundi yo, atali yo bo to adundi yo. Serpent de Moïse mon mboka Piroger. C'est pas sommelier. Te ya zana nu ya zo mela nani ka zo mela nani. Ya zana test. Zo mela nani kasi. Il faut tout na public o benga serpent de Moïse. Zo mela nani. Bato abenga venanga greve atalinga joana bi petit nanga yo zana ba trace ya serpent de Moïse. O comprendre? Yo zana ba trace ya serpent de Moïse. Ozo mela nani dadi mo zo mela nani. Pardon, puis Roger zo mela nani. Puis Roger azo mela ba faux porte-parole nyo surtout. Pour le porte-parole les années, porte-parole ça discours indirect ya mutu. Président nga Werason azam ta finga raté. Président Werason azam mutu oyo alobaka bosembo apesaka message. Donc ne bomoni nga Piroger na pesa ka message uta na Werason. Donc ko finga sa bomoni nga na fingi en tout cas et a le kuta. Président Werason atina muta finga te. Nde bomona atina nga na likaka opesa ka message.
message kaka eloko mosusu te message information bana maison même baota biso na minute balingi bayeba information ya orchestre na bango eza nini tolingi toloba lisusu boye quand est-ce que tokomona retour ya Sankara de Kunta parce que yo oza na kati ya mouvement boluka e mais yo oza na kati ya mouvement ebi ofaire partie na kati ya côté ya communication il faut mieux informer que biso yango to tout n'est pas na yo etant que yo oza molobeli ya maison mère oza molobeli ya maison mère quand est-ce que tokomona retour ya Sankara de Kunta merci suspension na ezalaki mpona 2 semaines adenge administration epesaki ye na nzela secrétaire général na biso moni en tout cas nga mpe naozela soki secrétaire général moni biso ke non ndenge nga mpe nazwaka suspension nga mpe nazwaka suspension mwana na suspension ti jour na ozonga bakomaka bon sikoyo pure jacques ozongela mosala bon tozela secrétaire général mpe akomaka ke non ndenge asuspendaki nde mpe ndeko mpe azonga nde mosala mais na mode 2 semaines et Cécile mais tolobaka mwa vérité et ça la ronde parce que tolobaka nga nazoloba mwa vérité miolo marchevêque abangaka talobaka vérité lelo na Congo tolobaka mwa vérité na Congo artiste oyo bazokanga na 5e génération 4e génération oyo ebimisi 5e génération vraiment oyeranso naza artiste ya liboso oyo abimisi bana ebele baosala succès lelo na musique ya Congo wana vraiment rien à dire rien à commenter yango aza te puis Roger salaka ndenge nini na biloko wana fierté soki nzete eyebotaka mboma kitoko nzete moko kitoko nzete wana amérité babwakela yango kaka fleur babwakela yango kaka mai vrai nzete yango wana te merci beaucoup vraiment est-ce que le programme nini oso ezali tokaka masolo ya Canada est-ce que eza réellement vraiment que non maison mère au Canada États-Unis maison mère qui États-Unis le président Werrason a quelques membres aux États-Unis pour la NAFCA donc maison mère tu as nominé sous la NAFCA par rapport il y a ni nabiso 100 nabiso il y a bloc Cadena na Werrason Maestar et Afrique il y a onde tout va voter en tout cas va voter to pesi bino merci pour vote na bino vraiment Werrason a favori par rapport na batu musu Werrason a et donc ekareza mulai vraiment musika merci ndenge bozo voter kitoko lobi a présence au Kende États-Unis na mboka wa mama Vicky ya la mama na Naomi Masangu mama na Sarah mama na Sami mama batu ya ba Pati Mboyo donc maman donc président Werrason au Kende na bloc Cadena na bloc petwana abete bloc Cadena donc États-Unis ah ba on mibale tena ba membre mususu bazo kende en tout cas mengai déjà nde bosunga lobby na ki quit pour présent orchestre zo beta na ki quit samedi le 25 to beta ki quit ngada sans Werrason na Werrason naf keza sima ya ki quit donc to ki quit nga déjà tant que éclaireur yo mo kinde trop comment poser ba Congo OK liboso bandundu liboso eza nini vraiment ya style nini ngo secret nini ngo confiance nini ngo eza fui ya musala so osala musala na bien bako konzi ba bando zwa ka yo kinda osala ngo pozo sango bien na le poto baloba on ne change pas l'équipe qui gagne nde o moninga bana na ba option ebele naza na option pa ba journaliste tuna ba fanatique à matadi ngam tuna matcha présent Werrason na podium ndo mona que journaliste a annoncé maintenant vous allez voir le roi de la forêt comme ça naza nango na nzoto na sala ngo na matadi na sala ngo pena na masina na sala ngo na concert ya toto beta na bandal ndenge mo pena ko sala ngo sukuna donc naza na option ebele oyo président Werrason azo découvrir yango mona mikolo naza chargé de mission donc nazo kende déjà bien avant na ke lobby mardi bango ba ya jeudi ngada na ko planifier terrain bongo mokonzaya. Merci beaucoup vraiment Pure Roger vraiment. Ah ouais. Nazo la rabana maison mère en décembre na aux États-Unis. Wana déjà mamtu vandi. Ozonga. Oh. Papa, ngana Kinshasa tuna bana barumbu bana bon marché. So kotinda ba Pure Roger eza lwanda ba ministre. Nyonso wana nazo ngo pona président Werrason. Na kenda poto te. Et bon na kimela ni na poto. Est-ce que lo nzoto pour ça nango? Et lo nzoto ndeni? Koko. Nazanga. Oh. Pardon. Nazanga lo nzoto wana na mutu te. Ah. Ya mnenge nini wana? Na biso Pure Roger na très mystique. Tuna abe ige. O kabona muninga tendeni. Tuna abe ige Saint Rombo. Secret na ngezali Saint Rombo. Prière. Ah, tu as fait ta bisou. Ah, bon prière comme izuma mabokoko lizus. Prière comme izuma mabokoko. Yo lo doza kana ngo déjà. Koko na biso liboso ezali Adana Eve. O comprendre? Na mais naza de na ligne wana.
Yo lobi ozana bokoko na nzoto ya nzoto pe ozana ngo so comme suma ma prière ne. Yo zalo ba bokoko ni. Bokoko ya gwa go fétiche. Fétiche. Non, wana te. Wana pe no Moi singa mo. Jamais nzela no zwanga te. Ngai déjà de papa na biso ava kufa ebsanga famille na biso to bato nzela kisité. So muta simbi kisi na famille na so liboma kutu do na mbala moko. Sigon na ngwa sepela liboma. Ngala gezwa liboma. Merci beaucoup vraiment ko chité vraiment. To bandiko que vraiment on a fait une émission vraiment. Merci na d'autres merci aussi madame Brigitte Femba, de madame Brigitte Femba précisément la ville ya Capelle na pesio mote vraiment makasi vraiment Pyrogen. Pyrogen na habité to vandi vraiment ko chité vraiment. Na habité to moni ebele ba kiosque na kati kuna la samba kuna ebele bazo beta. Événement nous allons Kermesse de la paix. Balousa. Congo. Ok, vous avez l'émission le public fanatique appelle sur confiance. Talaba wewa. Ba tiki ba permis na nous boulot, ba habiter porte-parole na biso Lambert Mende na biso Zoloba. Ya. Ouais. To ba na mokimo bimba. Ba faire yango. Lelo Kinshasa. Lelo ba wewa ba simbi Kinshasa ya ndeni bino. Fediri va faire yango quoi. Ah, bon ça l'émission ba télémarqué ça la bien quoi. Bango nde ba mema ngai. Po ngana na paye carte. Ngana na paye na carte. Le wana na zui carte. Ba masa na ba mema ngai. Ba mutu ya ti ngana ba rep bazon sanga ba parler ba mema na ba émission. Ba wewa. Donc baza très important la blague te ya bo mona bango na défilé et à le 30 juin mbaloyo ba défilé qui pour baza très important la blague te ba jozo mona bango donc ya bo calme zali. Ah kitoko. Si le aussi nos cartes ndeni be mission butu yo sala be mission butu carte une. Bana poto bozo talanga ka boy. Na simawera son bino bozali. Porte-parole na bino na carte. Voiture est un moyen de communication, moyen de transport pour na. Attends moi ringere. Non on a zuité, tant on a reçoit bomona, mais non on a zuité. Mais bon on est ni massa, ça là qui massa azoi parcelle. Yo zu parcelle tene. Nani wana. Dadi mo la zo parcelle, yo parcelle tene. Yo la monsieur balé mondial jour mususu. On comprend. Ba via ba lokuta ngomo na ba accident ba to ko buka na makolo pour na accident. Voiture na yote ozu OK matana volant. Oye koli no bien te poka ba mono ki oza na voiture mais za yote. Ya o mona ba accident mo sa ba to mo buka na ba makolo. O comprendre? Ko mamba lokuta wana nde to boya na kata maison mère. Ya mo mona ba tu na maison mère so ye na via lokuta oko umela te. Pour présent na biso wera so na mta lokuta te. Wana eloko te ozo ko soza na eloko. Mieux vaut le babo sembo batu ba yokela o mawa ba pesa yo. Mais yo oza ko sa orgueil moza na ngote. Oza ya ba ya za na ring na zo na maison mère azo na ring na e. Lokuta. Ça le rôle de na biso ke za lokuta. Toti ko sa fanatique. Merci beaucoup vraiment, merci beaucoup. Vraiment merci beaucoup. Na habité puis Roger, nini o peut-être tout nyo te o ko sa public na yo. En tout cas, o botuni ngata santa mwana ngata SP. Na habité o me bana combien? Na bana misato donc bébé Espérance, na Jessie, na Petit Piro. Garçon moko to boto mikolo Petit Piro. Wana bana papa na bango. Mais ko bala ndena onte. Après décès ya mère, mususu na remplacer te? Tena onte. Pour nini? Pour na oluka. Ebele ya komba puis Roger o basi ba mona. Comme za bolingota. Oyo za mwasi pona. Soko wana yango ti lelo na polite. Te wana za yango to tigala nzambe. So ina continuer ba choc wana ya lo wana condamner nzambe. Wana za loi eza ileka na nzamba zo lokumu. Mais la vie continue. Soki nzamba tinenga sumu susu oyo anga penza tokozala naye. Ko perdre mutu oyo lingaka mingi o sala na ye. Choc wana sala ndeni. Yo mtoko ekomela o déjà. Na ebite ya lokola lifelo na yo ekomi. Ko perdre mutu oyo lingaka mingi na ba niveau wana na joango na mona lokola lifelo na ekoma. Na telema 1 heure de temps sur place mai na makilo nde. Tana oki sangwana. Merci beaucoup, vraiment, merci beaucoup. Il faut ça marcher fait pour Roger le moment vérité bon. Vraiment na ebike bo sepe na marcher avec mi. Bo sepe na émission j'espère ba na mai. Qui te retrouve. Merci beaucoup. Merci beaucoup vraiment. Merci beaucoup vraiment na sepe. Na ebike bien tout bolinga rapide Roger ne bo moni mutu na mi la telemi et ça li bien makasi. Puis Roger dernier message.
En tout cas, message ya sur les arara que tous alara bomoko to prenez la paix na mboka na biso, mboka na biso Congo, eza mboka moko béni, mboka moko très riche. En tout cas na bino bo libanda bandeko bo libanda bo banza mboka o bokende ko luka libanda bozui boye ba boya ko tonga na mboka. Lelo za seconde to mona bozoye belé ba Arma Louvezo, bozoye belé la poétesse Rachel Gina la poétesse bozoya ko tonga na mboka. Ba vient na biso maître Mandongala ba ya Feli Ngonda na Lyon ya mama Adam ndenge bozo tonga na mboka. En tout cas eza bien bandeko pe botikali. En tout cas bo hésiter te mboka na bino yango bo moi ke to sale mission libanda pona la sabiso ke pona la sabiso to na paix awa guerre eza te kimia to na paix tala nde mutu to tambola libre ndenga lingi. En tout cas bino pe bo libanda boya na mboka boya ko tonga na mboka bo aider développement mboka. Et ça va très bien vraiment. En tout cas, na lingi bino mingi. Merci de vous pesa ki ngata na bino po bota la biso. En tout cas, on a l'obité boko melanga. On a l'obité bozana posa na loba na l'obité. En tout cas, bo benganga na plus 243 89 13 24 402. Plus 243 89 13 24 402. Et ça le numéro nanga personnel. Ou bien vous commis na 09 98 12 30 62 09 98 12 30 62 bozwangai bona mboka pi Roger wege pezo sala single kalati awa donc oza pe na besoin moi dédicace na kati to sololi na comme ça malobe pas mokonzi et le kaka ki tonde to sala sombele suka bisanga bolobo suka bingwale na tondi bino botondi banso bo pia ki biso mato ya bino pe misu na tina boyoki basama matali mwana mboka wera son na mbisa bo sosoli ko bate mwana mboka piro jazali moko ya litina ya wenge muzika maison mère na tango ye nazali molobeli ya bino na zwami na tina bo panzisa na matali mwana mboka wera son so ibo sepela ki botondi marche avec pena équipe ya mobimba ba batiki musika ba ko lukangai awa na la zamba playa na tina toka ko solo matali mwana mboka wera son ba mbote na ngai na États-Unis d'Amérique na Apocalypse Bella le sénateur des États-Unis maman si de jiman pata maman pasteur maman na exaucé na Gladys ba mbote ya mingi maman konzi na pesi mbote na Pichu Mbongo aux États-Unis nazomona maman Vicky Iyala maman na Naomi Masangu maman na Sarah maman na Sami Pati Mboyo petite sœur propre mandarine yo yebi tozala zala kitoko Sele Mboyo na baringa tozala boeta Sele Mboyo na baringa na lingwala pe tozala boeta mais États-Unis kabola biso bambote na yo na pesi bambote na États-Unis na Aminata Bondonga Aminata Sar Bondonga ya Christian Bondonga na bana nyonso tu na kiti na France na moni Karine Mboyo na moni Karine Lukiata Karine Mbala Ginette Mbala ba petite sœur propre na pesi no mbote Chibasu Rojani wa Merano honorable King Tequila King Lukielo Tequila ba mbote na yo nazo pesa ba mbote na na staff maison mère nyonso tu ya Paris ya Suisse ya Allemagne Marc Kadogo Manzaka na Allemagne en tout cas mbote Gisèle ya maman na Jo ba mbote Nicole Ngomba Nicole Ngomba nazo yeba ko tuté bebele ba okima Nicole Ngomba ya Guilain Kela na Paris na Talisco Londres Aimé Bangoula le Champagnard nazo pesa mbote na yemo l'homme idéal Gauthier Mascotte mère Aniti Mambote na robosa na ote maman Aniti Mambote en tout cas ba o nyonso tout pe boyoki kombote bobenga ngai ba ya bena massa rappelez mon numéro en tout cas na massa mobe na Canada pe banda la kanga ya ta un mois ngo nazo mona lote Alain Dibasana Alain Dibasana na loi na Canada banda la kanga ti lelo rappelez mon numéro à contact. En tout cas, le numéro est 089 13 24 402. 089 13 24 402. Bobenga, tout solo la. Merci beaucoup, vraiment, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nenga Lobara. Sombele Souka Bisanga. Bolobo Souka Bingwele. Bolobo Souka Bingwele. Merci vraiment, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, vraiment. Fidèles internautes. Fidèles internautes, je dis encore merci, parce que Bozo ça a toujours nabiso, parce que Bozo l'andabiso toujours. Et ça là qui pire au moi l'amboka. Porte-parole valable et orchestre Wenge Musique à Maison Mère de Weranson. Vraiment, Oya Lobby, Oya tout nier, il y a un il fallait tout tourner, Oya Lobby, bon, ça y est la maîtrise, mais quand même,
à éclaircir Oyo et c'est qui vraiment à l'oba. Vraiment, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. En tout cas, malgré si c'est ban à Luanda, bah le regretté que n'a pas bangoti. Na minute on t'ado simbanga na Luanda, eza honorable ventrier de Lukapa. Pas grande honorable ventrier. Nazo mona yemo capitaine de l'équipe Raoul Itono, prince des diamants, m't'ado défendre Didi Kinwani. Nazo mona Clarita Musangala na Luanda. Nazo mona Berlin Soukali et na Namibie. Masananga Mose FBI. Mose FBI, garçon propre de Namibia. En tout cas, binonyo surtout. Malgré tout comme la souka, programme à Luanda, on dirait Koufa ou bien les bois, ok, Luanda, on dirait que n'a pété. Programme à Luanda, il y a qui me producteur dans 6 ans. Tomoni Owenga musique à maison mère. Et ça grand orchestre. Et quand on ne voyage clandestin, on comprend. Voyage que ba mise ba comme on l'a la banda ba tumususu. Voyage que non. Tant producteur a ben Owenga na Luanda. Et ça, il faut que koka hôtel, séjour, mamnyo surtout à Kitoko, à l'étoyer, tout ça, le moussala, n'en bien tout zongi. Et belle bague Luanda, n'a pas mutake Luanda. Bague vana la bandara ba Clarita, na bandara ba ya ba maso nani, oh Mukonza Ilia, bague vande pas ba Doudou Stone, oh comprend. Ba mise ba kenda ki robeta, ba komi ko vande pas ba Popol Landu, Nzamba Kabelo. Te biso wenge to ya penda Luanda, na ne benaki hôtel, kolia ba mise Kitoko. Basali musala kitoko moi pakolami. Merci beaucoup vraiment. Merci beaucoup. Je tiens à remercier monsieur Edo Amani, tant de temps à monsieur Edo Amani, c'est le propriétaire, mon patron balobi ba to sara mokonzi. Soko to sa mokonzi te keba na ocha na porte soko kende. Vraiment voilà ce monim monsieur Edo Amani, jamais to ko tanga, jamais monsieur Edo Amani sans que to tanga maman Geneviève Amani, maman ya batu nyoso. Maman Geneviève Amani, motema ya monsieur Edo Amani, maman ya ba Maria Fese Amani, maman ya ba Chancy Amani, maman ya ba Léonie Amani parce que beauté à famille Amani et Vandy Longi à Léonie Amani. Merci beaucoup vraiment, merci beaucoup. Sans oublier Tonto Chamuna na Londres, na Pession Mbote, Balobi, l'Allemagne ça se trouve dans la poche de madame Brigitte Vemba. Précisément la ville à Capelle, sans oublier mon ami personnel Verles Mala, le vrai américain à Texas. Il y a eu un mois là, marche avec, je dis et je finis. Ciao, à la prochaine.